Merci bana mambo balandi ya biso podcast télévision bomone lete lolenge bali ko buka tozali na tata mokonzi ministre oete ya simbi makambo wana bomoni ndeko José Mbungu ali ko laksabino ndenge te bali ko buka bali ko sala makambo na bango kitoko mingi bali ko talete limite dolenge ndenge zali ba ko landela elongo na tata ministre azali wana. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te
ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esansal tokomi yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi ya kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te Mona poussière na yazo mona. Elle la poussière wala yo mona. Esa agile na on va faire. Ah, on est. On moni mala agile. Ah, so mona je va c'est l'autre. Pourquoi? Place. Babuka fait ministre oh des gens pas mal fait des semaines les a bien on moni ba place ba buka étage commune Masina Petro Congo awa déjà tous en entrée sur côté entrée à quelques mètres là nous avons la jida des Isiga engin les allées voilà nous allons continuer les écoles moi la référence à la commune Masina Petro Congo c'est école Abuja Mabea. Condition, il y a tout un tas de conditions. Logo. Ah. On peut se m'apporter, on peut pêcher du sol.
Mais c'est le finaliste. Olha, camisa, come on now. Come on now. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision bomone nete lolenge bali ko buka tozali na tata mokonzi ministre oete ya simbi makambo wana bomoni ndeko José Mbungu ali ko laksabino ndenge te bali ko buka
bali kosala makambo na bango kitoko mingi bali kotala ete limite dolenge ndenge ezali bakolandela elongo na tata ministre azali wana bandeko bokomona batata bakoloba mbote ata wana omoni ete bandeko bazali ebele mais batondisami na kanda makasi ndenge bokomona bandeko ya biso podcast télévision toza na bino mais tobosani te ndenge bokomona tata mokonzi ministre ndenge ndeko Josue azokozwa ye oyo atie kashine bokomona wana oyo aza be na kashine ali kotambola ye wana nde tata ministre azali wana elongo bali osala be mosala mais lolenge ndenge tokotambola wana tokolinga mpe bandeko ete baloba mpona podcast mikro na biso tozwaka be bato nyonso tu bato oyo ete esengeli ete koloba eke osungi ete bandeko baloba wana ete bomoni commentaire ya chef Nzamba Nzamba toali be na bino bokomoni ete bandeko lolenge ete ndenge bakobeta mwa lokole na bango ndenge bakoloba ndenge ete bandako yali kolongwa biloko yali bali kokata yango kobuka bomoni ndenge ekwei ezali eloko moko bali kosala ete mpona ete engomba ya Kinshasa ezala mwa ya kitoko engomba ya Kinshasa etondisama na mwa propriété oyo esengeli lolenge ete ezalaki mwa salite mingi yango bomoni ete bakonzi bazwi mwa ide mwa makanisi ya kosala ete mpona eloko etambola malamu makambo mboka ekende malamu yango toali kokende kopusana mwa ndambo kosola lolenge ete bwali komona bandeko na ya biso podcast télévision ndenge toali kokende kuna bomoni traité eza kopusana mpona kosala be mwa mosala nango toza na bino elongo ensemble na ya biso podcast télévision lolenge ete ndenge ezali tokozwa mwa sete mwa maloba ndenge tokobeta ekozala mwa kitoko mingi tolana na bino ensemble. Biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te
ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesa nga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesa nga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza koloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesa nga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi Monsieur, pourquoi tu me suis là, vous me suivez-moi? Je vous montre, c'est quoi? Moi j'ai dit que ma maison. Ma maison.
Mais donnez-nous quelques minutes d'arriver. Les gens, vous n'avez pas besoin. Merci beaucoup bana membre balandi ya biso podcast ezo bomoni ete bandeko basoli na ministre ndenge sengeli ete baza ko changer ndenge balobi ete note ba pesa bango temps ba lungola porte bomoni to kotaki wana na ya biso podcast télévision elongo na José Mbungu mais to sola wana na bango lolenge bakoloba mbote mama na ngai mama mbote boni ba permettre bino d'accord maintenant wana moni te mama ya olobeza te ba bi ba libera ba demo ba kana bango mais bazozo mo ata ya kolongola porte na bango lolenge ndenge ezali mais bayibaki l'état mais l'état bayibaka ete ya libe bongo lolenge te ndenge basali mbote tata boni oui naza malamu donc moi lolenge ndenge bali ko buka boye pana yo o lobi nini moi vi na yo ko pesa na ba imbuka ba kolanda biso. Bon, vraiment, c'est le moko malamu. Ezali déjà nzela ya kala pona l'état. Mais tellement congolais azala motu mangongi aiba déjà l'état. Biloko ndenge Tshisekedi alobaka tokosala Allemagne d'Afrique. Yango nde tokomona yango. Vraiment na sepeli. Omoni ndenge toza na niveau ya masina awa, embouteillage ezalaka makasi. Alors makambo mpe kokende liboso bamoto mpe ezokoya ebele na ndenge basali boye vraiment eza mabe te eza kitoko nazosenga kaka na l'état azala vraiment apte décisif po asala nde mosala ndenge esengeli tozolinga te lelo babuki bakeni nga mosusu sanke bosala eloko moko oyo te yango vraiment nazoremercier l'état na ndenge azwi vraiment initiative ya boye bandeko mosusu bakolela eyali kopesa mwa pasi esika bakolala nde babuki bongo ekosala mwa mabe mingi. Bon bakolela c'est bien bakolela c'est bien mais ezali nde eloko esalama kala eza limite ya l'état alors soki l'état akanisaki ke bakokosala ete bapesa bango quelque chose ndenge esengeli mais soki baza na raison ça va soki pe raison eza te eza eloko ya mabe te. Merci bana membre ya biso podcast tozoka pe avi pe ya population lolenge te bakoloba ba oyo batelemi mpona mwa koloba mwa baide pe mwa makanisi na bango lolenge bali komona tokosola na population mpona nyonso tu eleka mwa kitoko mingi elongo na José Mbungu ndenge toali kotambola toka mwa population lolenge te bakoloba na ya biso podcast télévision na mabela bakoko ndenge tokosola mwa kopartager mbote tata mbote avi na yo okolobani lolenge te ndenge bali kobuka. Bon, en tout cas, nous avons esengo dans ce sens que l'État doit faire musala na félicitations vraiment. Pourquoi batu bayibe aki l'État mingi bayele aki l'État donc siko l'État nde azongi en forme na makambo na komolandela moko et pourtant que mpe ezala mingi mopanzi na biso ya Congo embouteillage nzela eza te donc de sens que batu balelaki l'État maintenant c'est l'État azongisi makambo na marche en tout cas na sepeli makasi mais kasi batu mosusu bakolela bazomona te place ya kolala ye otungisa bango. Bon kolala epekisami te dans le sens que aza na souci par ongi mais ayi l'État soki ayibaka l'État te en tout cas ayaki azala lese bitandi eza ebele voire même na bibwa BAT par-ci par-là bitandi eza nango ebele problème kaka ayibaki nde l'État eza déjà tracé par Belge ya sala déjà injonction na ye a tracé déjà baligne nde omoni aseke makambo wana nyonso tu ezali kolanda. En tout cas félicitations na président merci merci bana membre na biso podcast TV tokosola mbote tata na ngai mbote bakobuka olobini ezali bien mpe ezali mpe pasi mpo kobuka mpe tobuke mboka mpe ebonga te tosala ndenge tozali kala mboka mpe tozali posa banzela ekoma minene ezali bien mpona me ndenge bakobukela ngo na badesordre boye
kotia baninga biso na bapasi donc esala bien te tala biso na rai kuna ndenge babuki bato na rai mais na biso tolala libanda l'état apesi biso ata ni place ya kofanda ni boye na bamalili oyo me tosouffrir na bana na baleki libanda musikera ya pamba mais en tout cas eloko wana mpenza ata na miso ya nzambe na likolo eza malamu te mokonzi ya mboka Fatibe aza mwana mboka mais ifaka tela biso ka oyo biso toza bandeko na ye biso nde tolengaki azwa pouvoir mpona biso bacongolais tosi ya biso mais na ndeko ya niveau oyo toregrete ozolala libanda bambongo mpe eza te baplace ya ofande eza te mokili aza na koloba yango wana mpona akoka te eza émotion esala beaucoup membre na ya biso mpo mwa liloba mpo ngoloba bango balobi leta aza te leta wana asala mosala leta ye wana leta asala mosala na ye balie mbongo mingi batongi na balabala balie mbongo leta asala mosala na ye bayoki elok biyibi bandotonga na balabala balobi leta te nasepeli na eloko ya asali bien nasepeli makasi fali ezalaka bongo leta aza te yango wana leta seke amonani yango wana nasepeli makasi na eloko asali merci beaucoup merci bana mama wana na ya biso podcast ezo lolenge te bwali kolanda lolenge bandeko balobaki ete leta aza te mais leta ali osala mwa mosala na ye bomoni ete tozali awa ebele ezopesa mwa bato pasi elongo ete na badiaspora nyonso tu baoyo ete balandaka biso baoyo mpe baza kolanda biso baoyo balingaka mpe biso me toza mpe elongo mpe na tata ministre mwa liloba mpe tata ministre akoki kosolola mwa liloba ndambo lolenge ndenge eza ndenge toyokopusanaka ndenge toyokotambolaka elongo na bandeko oyo bakolanda biso balobi ete leta azali nani nanga alobi ke leta azalaka te me leta azali kati na biso leta mpe azokotambola me kokende kuna tata mokonzi alobi ete basala makambo na bango normal bazala très à l'aise mpona tata mokonzi azali wana akotambola kozala na tata mokonzi bomoni ete masolo eyali kotambola mwa malamu mingi ndenge makambo ezali kokende bien makasi yango ete tokosala tu ete tata mokonzi aloba na ya biso podcast télévision mpona nyonso tu wana ekende en tout cas bomoni baobotela tata mokonzi mwa maboko mingi ezokende mwa malamu me tokolanda ye kaka na ya biso podcast nde bana mboka baobi ete tata mokonzi awumela nde eza kitoko yango ete na ya biso podcast télévision toza wana pene wana mpona ete kotalisaka bino lolenge ete leta akosala mosala kitoko leta akopesa espace ya kitoko na bato nyonso bakoleka tata mokonzi losako merci bonjour bonjour tata mokonzi en tout cas mosala kitoko kozala pene na yo na mabele ya bankoko okopesa vraiment valeur olobi nini mwa message na badiaspora tu bakolanda biso bon awa toye kosala norme po bato batongaki bitongela na complicité na bandeko na biso ya baaffaire foncière ya baurbanisme bato batongi ndenge esengelaki te bon bato batongi ndenge esengelaki te yango avec le gouverneur Daniel Bumba son excellence asengi tozongisa norme yango tozongisa bato oyo l'état apesi bango bato badeborda eza na eloko oyo te mais bato bayaka continue affaire de l'état yango biso toyei kosala norme mais kasi bandeko mosusu bakolanda biso bakotalaka babi tata mokonzi public bakobeta maboko en tout cas otie bato à l'aise bafilme mpe na telefone kitoko ke ezalaki bato mosusu bakobotola telefone en tout cas donc peuple balobi mwa alongoni eza mwa confusion mosala eza public eza mosala ya kobombama te moto akoki kofilme akoki kopiblie eza tosala makambo mpe po toyedike bato il faut maimage etambola mpo bato bayebake tobanda kobanga leta toyekola sikoyo kobanga leta mpo na mboka tozali kobanga su leta te moto aza kosala nyonso oyo alingi toza mokoto omoni bobuki boye mais lobilobi moto mosusu mpe koyo mpe koya mpe lisusu atongi lisusu wana mbando na ye eyali be nini bon basanction ezali prévu mbando oyo tosanctionne kaka par korécupérer baespace ya leta mais prochainement akozongela tokoaplike bamande tokoaplike bamesure mosusu correctif kinshasa ezokoma kitoko kinshasa fo ebonga en tout cas merci na mwana mboka nazoka te
Donc il y a un projet va compliquer comme ça ça va bomber tout. Est-ce que projet exactement ah ouais projet ali awa occupation anarchique et emprise ezalaki il y a plus de 8 mètres partout na complice na bande on a besoin de faire foncière ba urbanisme ba empiéta siko baza obstruer pas plan ya CEP et ko causer ba incendie wa makambo belebele bato batonga vraiment ba musu ba mateli pas plan ya CEP yango on a demandé à CEP fallait to récupérer l'espace là binobe mabele ya bankoko na biso pe culture na biso lolenge ndenge ezali pe lolenge nini ndenge ezotambola elongo na mwana mboka Josué Mbungu na nsima matalatala napesi un grand merci na boss Roni Malundama napesi merci na Yannick Malundama Jackie Malundama na mosala kitoko na bosani te napesi merci na ye moko mama social mama Rita napesi un grand merci na Julie napesi merci na Colin merci na Cloclo bangwana bayembi bana nkolo tozana bangwana nsambe napesi merci na bino tu bolinganga bino le grand beaucoup chef Pinza Mazamba na ya biso podcast télévision tozana bino longo nde botika malamu kimia na mabota na bino nde tokutani mpe mbala nsima babaye esali lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela